tozaki ko espérer que toko ko sala 2 mois mais na kotala nde nzambe akomi anyati mabele 1 mois kutu toko komisa ngo na passe. C'est ça les jours. Oyo nzembo bino bozwi oyo bozali tozali koyemba ete nzaleko ya oyo bazangi elanga bakolela oyo nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. ya ekonoma pe développement ya lingomba ya nkolo yesu na ntoma na ye ya sikisiki tata Simon Kimbangu, conseiller direct ya tata mokonzi wa bule papa Mbenza André aprosédaki uta mokolo ya samedi 28 octobre 2023 na visite ya bachantier Lumweno elongo na molongani na ye mama Ontoma Kiese. Nyonso wana mpona kosunga pe koakompanye misala ya projet agropastoral oyo ekosunga mboka nkamba pe banzinga na yango na mokumba monene oyo epesamela epai ya tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya lingomba. Papa André Mbenza ye asepelaki ko continuer visite na ye na makolo pona kotala avancement ya misala ya chemin de la passion papa Simon Kimbangu kobanda na esika oyo école technique ekotongama pe parking ya nzela oyo tolanda nene kwa nini antene buno kwa nikati nzambe bobo vele jambo atamu 2005 donc le directeur de cabinet va vous dire tout le temps. On a déjà accord, on va signer ma rançon. Bakigani l'angantama aussi va une confirmation. Il était à Tungela d'Adidi. Comme l'an 2006, c'est un tout. Frontière ya Grand Équateur oyo ezali moko ya province ya République démocratique du Congo. Batondi meke pe ba esali deja mikolo misato uta bango bayaki na mboka oyo pe bazali kokoba kopesa maboko na misala ya nzambe ndenge kaka ezali kotinda bango. Pe bazali kokoba kopesa maboko na misala ya nzambe ndenge kaka bazali kotinda bango kaka na misala na nzambe ndenge ya papa Fumambanza dotinda biso même siko touti Brazzaville kosala misala kuna na kunzulu yango pe toye awa bo lokola tozalaka équipe choke papa abengaki biso ba beret rouge kuna na Brazzaville yango ba beret rouge na ba fourmi rouge na ye talaka esiko papa atindi biso po awa eza esika ya makasi espoir eza makasi okwa tomoni tobiki nyonso kati na nzoto na force ya sikeye nde koya tozaki ko espérer que toko kosala 2 mois mais na kotala nde nzambe akomi anyati mabele 1 mois kutu toko komisa ngo na passe toza sili na boyebi na nzambe so akomi awa deja nyonso to a neutraliser ba esprit wana nyonso to tozwa siko force ya musala koleka kutu nkolo pe abakisaki boye makambo ya papa diangienda ndenga atikalaki koloba oyo nzembo bino bozwi oyo tozali koyemba ete nzaleko ya oyo bazangi elanga bakolela kaka na continuité ya visite ya bachantier kolongwa na village Lumweno direction village Pelesi
kuna esika wapi papa André Mbenza ayaki kotala misala ya ba chantier nommé Kimbantseke wapi epai akutaki chorale des enfants kimbangistes koreki en sigle oyo bakota wuta mikolo ebele mpona kolona loso masango manioko pe bongo na bongo anda bango pe lokola mutu wangu na etokutani na ye awa nzela ezofongo makala mingi te tracteur kokoma mpe ezofongo baluuti koleka awa mpe bato ya tracteur baleki boye na tracteur moko ingeta papa Petit quiz dans les zoulous des Tidumatake. Petit quiz dans les zoulous des Tidumatake. Volombo wakato witini koneti ikwe siwatinine. Volombo wakato witini koneti ikwe siwatinine. siko mosala bokosala mikolo ya kopikola nyonso papa sima alobeli yango siko sensibilisation makasi mpona koriki tokita ya minene ezalaka mapa ezanga place penza papa linoana bapao wana tracteur nga yango nakende kolia siko napesi bino 10 minutes mutu na mutu azwa 10 wayekombe Volombo wangatu wetini koneti ngeye kwei siwatinine. Neti ya petit quiz dans les zoulous des Tidumatake. Neti ya petit quiz dans les zoulous des Tidumatake. Batata ba mama nakadisi vision surtout tout monde était mukili mutari bouger na hivi sasa kwa ngai kana kama mwana boy bini ngaso za kwa mwana Lembisadi lentangu yetikwiza dale zulu yetidumatake. Lembisadi lentangu yetikwiza dale zulu yetidumatake.